Mbote, bienvenue dans Bongo Play, j'ai culture générale et salami pour Naba crâne. Vous avez fait beaucoup, vous avez qui connaît tout, tentez Mayele au gagné $1000. Mayele et Futaka. Pour l'inscription, Bengabiso na 082 28 18 399. Bongo Play, Toleka! Merci. Pour l'émission d'Abisso Yalilo, nous avons le plaisir de deux candidats. Papa Marcus na Papa Joël. Papa Marcus, yebisa biso, au vandi wapi, au salaka nini pe au mbula nini. Bonjour, comment on Marcus? Na vandi na commune Ngalema, plus précisément na Ipen. Na ici 35 ans déjà. Na aussi créé moi structure dans mon bout na gérer, il y a communication. Pour na liba la Kalamingite. Merci et vive l'entrepreneuriat. Alors, Papa Joël, yo paye bisabiso aux mbula nini, au salaka nini pe au vandi wapi. Ouais, bonjour, comment on a Joël, na vandi na lemba, naza chanteur. Merci. Alors, topé simbote na ba na lemba tout, na ba na ngalema, autrement dit des mots tikili. Alors, je Bongo Play est dans trois parties. Toza na tour à tour, toza na fiko, toza na matabisi. Sans plus tarder, tous les la première partie. Jingle! Avant de commencer, précisons les règles du jeu. Pour l'instant, Bongo Play est chez mutu $1000 na compte nae. Au commencement, était la cagnotte. Tour à tour, on a proposé 10 questions na mutu. À chaque mauvaise réponse, tu as $100. Il faut donc répondre bien pour maintenir cagnotte nayo. Chaque question, il y a 5 secondes pour répondre. Après 5 secondes, ce qui réponse est zate, tu réponse est amabe, tu as $100. Gagnant eza oyo à maintenir cagnotte likolo. En cas d'égalité, tu peux poser question moko pour na ko départager. Tu okani? Ça va, tobandi. Papa Marcus, yebisa biso pays africain ya suka oyo ezwa lipanda kombo na ngoni. Pays ya suka ezwa indépendance en Afrique ezali. Pays ya suka ezwa indépendance na Afrique ezali Soudan du Sud. Ezwa lipanda le 9 juillet 2011. Papa Joël, yebisa biso République du Congo ezwa indépendance na mbula nini? Non, on a habité. République du Congo oyo bandeko na biso ya ngambo capitale eza Brazzaville bazwa indépendance na 1958 le 28 novembre. Tozongi epa ya Papa Marcus. Papa Marcus pesa biso kombo ya chef-lieu ya province ya Ituri. Chef-lieu à Ituri ezali ici. Chef-lieu ya Ituri ezali Bunia. Toye epa ya Papa Joël. Papa Joël, yebisa biso. RDC eza na combien de pays voisins? 9. Bonne réponse. RDC est dans 9 pays voisins. Papa Marcus, souffle. Hein? Yebisa biso. Vitesse ya lumière est à combien en kilomètres par seconde? Il y a 2 millions de kilomètres par seconde. Vitesse ya lumière est à 300 000 kilomètres par seconde. Toye pa ya Papa Joël. Papa Joël, yebisa biso. Vitesse ya son est à combien en mètres par seconde? 3 milliards. Mauvaise réponse. Vitesse ya son est à 340,29 mètres par seconde. Tozongi pa ya Papa Marcus. Papa Marcus, yoka bien. Ville ya Carthage ezalaka na mboka nini? Ezali na Tunisie. Bonne réponse. Toye pa ya Papa Joël. Papa Joël, Afrique est à combien de pays? Ils en ont 53 pays. Mauvaise réponse donc. Afrique est à 54 pays. Papa Marcus, capitale ya Seychelles est à nini? Port-au-Prince. Capitale ya Seychelles est à Victoria. Papa Joël, yebisa biso na mboka Cap Vert balobaka langue nini? Balobaka. Le temps est écoulé. Na Cap Vert, balobaka portugais. Falache portugais. Papa Marcus. Album Loi ya Kofi Olomide. Ebima na mbula nini?
Ebima en 1996. Faux. Album Loi, il y a artiste Nabiso Kofi, Dobolo King. Loi Ebima na 1997. Papa Joël. Yebisa biso album Droit chemin, il y a Fali Ipupa Ebima na année 2006. Bonne réponse. D'accord. Papa Marcus. Yebisa biso taxi bus yoka bien. Taxi bus 207 ezalaka marque nini? Volkswagen. Faux. Mercedes. Papa Joël, toze pas na yo. Yebisa biso ba yoka bien. Ba lettre oyo ya V na W elinga koloba ni na makambo ya mituka. Volkswagen. Bonne réponse. Donc Volkswagen na allemand oyo elingi koloba la voiture du peuple. Papa Marcus. Moi ba fort ko, hein? La musa milimu. Benga bandeko banani tout ça là. Pesa biso kombo ya architecte oyo akela échangeur. Oya tonga échangeur. Comment on est? La Boussali. Architecte oyo atonga échangeur kombo na ye Olivier Clément Kakoub. Azalaki français. Paix à son âme, akufa na 2008. Papa Joël, toye pa na yo. Yebisa biso. Tour ya échangeur ya limité eza na moulaï ya combien de mètres? 35 mètres. Papa Joël. Tour ya échangeur eza na moulaï ya 210 mètres. Imo penza te otala moulaï na ngozomo na te. Papa Marcus, encore. Hein? Et voilà. Donc, yebisa biso. Palais du peuple, Basilisa Kotonga yango na nini? En 1972. Mauvaise réponse. Palais du peuple, Basilisa Kotonga yango na 1979. Travaux et banda na 1975. Mibu 1979. Papa Joël. Ok, hein? Yebisa biso. Musée national ya RDC inaugura yango aneni. Pas de réponse. Musée national Nabiso inaugura en 2019. Et tongama na bande ko Nabiso coréen. Papa Marcus. Dernière question. Plus d'efforts. Pesa biso kombo ya paka na français eza nini? C'est le Pacan. Mauvaise réponse. Kombo ya paka na français eza pakante, eza pe eliste. Kombo nango eza carambole. Papa Joël. Question ya suka. Biteku na français kombo nango nini? Bino bolingaka kolia me bakombo babiloko mpe boyebite. Kombo nango amarante. Voilà, fin la première partie de Nabiso, notre victoire, ya Papa Joël a réussi à maintenir $300 dans le compte. Sans plus tarder, tous les canaux, deuxième partie de Nabiso, Fico, jingle! Donc comme la deuxième partie de Nabiso est un avantage, il y a favori Nabiso Papa Joël. Challenger Nabiso est Papa Marcus. Donc opposé Papa Joël 10 questions concernant thème Oyo Yemoko Aponaki na fiche d'inscription. Thème yango ezanini. Univers ya manga Naruto, dessin animé. Tu reposer 10 questions. Alors, on a 10 questions. À chaque fois qu'on répondre ma lame, tu vas $10 dans compte. Ceux qui répondre ma B, je et Kenanga ou ya Papa Marcus. Et ceux qui Papa Marcus a répondre Kitoko, il y a $10 dans compte ya Papa Joël. Ceux qui a répondre ma B, je et zonge pas ya Papa Joël. Gagnant, Tom Olongi na biso et kozala mutu oya ko répondre malamu na 10e question. Alors na 10e question, soki motuna eza et pas ya Papa Joël et que Papa Joël a répondre ma B, to pesi passe na challenger. Challenger na biso Papa Marcus soki a répondre kitoko, yé a gagné. Mais soki Papa Marcus a répondre ma B, molongi na biso eza favori na biso Papa Joël. Toyokani? Alors Papa Joël, sala makasi o répondre malamu na bamituna oyo moko ponaki. Univers ya manga Naruto. Papa Joël, pesa biso kombo ya créateur ya Naruto. A. Satoshi Tajiri. B.
Eiichiro Oda, c'est Masashi Kishimoto. Masashi Kishimoto. Bonne réponse. Papa Joël, yebisa biso. Manga Naruto et Bima Mbala Liboso Nambula Nini. A. 1995. B. 1999. C. 2001. 2001. Mauvaise réponse, donc Challenger Azul Oboko. Papa Marcus, yebisa biso. Manga Naruto et Bima Mbala Liboso Nambula Nini. A. 1995. B. 1999. C. 2001. B, la 1999. Bonne réponse. Papa Marcus Kaka, Tozanae. Papa Marcus, yebisa biso. Univers ya manga Naruto eza genre nini? A. Rétro-futuriste. B. Héroïque fantasy. C. Post-moderne. B. Mauvaise réponse. Tozongi epa ya favori na biso. Papa Joël, yebisa biso. Univers ya manga Naruto eza genre nini? A. Rétro-futuriste. B. Héroïque fantasy. C. Post-moderne. Post-moderne. Mauvaise réponse. Univers ya manga Naruto eza genre rétro-futuriste. Toye isu c'est pas Papa Marcus. Papa Marcus, pesa biso kombo ya mbwa ya Kiba. A. Akamari. B. Akamaru. C. Akaramu. B, réponse B. Bonne réponse. Akamaru. Papa Marcus, yebisa biso nani azalaki surveillant ya deuxième partie ya ba examen Chunin. A. Ibiki Morino. B. Kakashi Atake. C. Anko Mitarashi. Réponse B, Kakashi. Papa Joël, tozongi epa na yo. Yebisa biso nani azalaki surveillant ya deuxième partie ya ba examen ya Chunin. A. Abiki Morino. B. Kakashi Atake. C. Anko Mitarashi. A. Ibiki Morino. Bonne réponse, Eza. C'est pas possible. Anko Mitarashi. Donc, assertion C. Papa Marcus, tozongi epa na yo. Pesa biso personnage ya Hashimara azalaki na combien de frères? A. 2 frères. B. 3 frères. C. 5 frères. Avec la 2 frères. Réponse A. Papa Joël, toye epa na yo. Yebisa biso personnage ya Hashimara azalaki na combien de frères? A. 2 frères. B. 3 frères. C. 5 frères. 5 frères. Réponse Yamalamu Eza B. Azalaki na 3 frères. Papa Marcus. Bosala moins fort quoi? Bozola lisa, bola muka. Bola muka. Papa Marcus, mbangu tokei. Yebisa biso nani aboma Shikaku Nara? A. Jubi. B. Obito. C. Kaguya. Réponse C, Kaguya. Papa Joël, yebisa biso nani aboma Shikaku Nara? A. Jubi. B. Obito. C. Kaguya. Obito. Mauvaise réponse. Bonne réponse, c'est ça, Jubi. Mais comme il y a japonais, oh, on a voulu Kabuya. Ok. Tout ça qui pas na Papa Marcus, tout zongi lisusu. Yebisa bisu. Personnage Sakura abengaka ino na kombo nini? A. Pinky. B. Gros front. C. Sakura le porc. Réponse B. Bonne réponse. Papa Marcus, c'est chaud là. Yebisa biso. Nani a fonda village ya Konoha? A. Hashimara. B. Kaguya. C. Madarana Hashimara. Réponse A. Mauvaise réponse, papa. Papa Joël, tozongi omboka wayo.
Yabisa biso nani afonda village ya Konoha? A. Ashimara. B. Kaguya. C. Madarana Ashimara. Réponse C. Madarana Ashimara. Bonne réponse. Ashirama. Ashirama. Batu ya Badara basepeli. Bakanso ndire non. Eza batu na ba non. Ah eza Madara. Donc voilà. Bon, question à Souka. Papa Joël. Yebisa biso. Cochon oyo alataka collier ya perle. Comment na ye nani? A. Taruma. B. Tonton. C. Sakura. Tonton. Bonne réponse! Voilà, victoire, il y a Papa Joël, l'un des favoris Nabiso. Mais comme Nabongo Play, même les perdants gagnent, tu repères sa Papa Marcus, prix à consolation équivalent, il y a 10%, il y a cagnotte, il y a Papa Joël. Mais à condition que Papa Joël Andima est dans nos vivants. Ma bête, ma bien. Malam. Ah, maboko. Les Alarandais, il faut qu'on lingane, il faut qu'on s'encourage. Sans plus tarder, tous les canards, troisième partie Nabiso, Matabisi. Jingle! Voilà, merci. Tokomina, épreuve Nabiso Yasuka, Otobenga, Matabisi. Donc, à chaque panier marqué, vous en avez droit à $10. Ok. Merci, retourne à plateau. Touti, kosala épreuve nabiso ya sport ya basket, oyo tobengi matabisi, awana jeune nabiso. Alors, Papa Joël a réussi kobakisa $50 na compte na, donc a 5 paniers. Félicitations Lucie Papa Joël. Mais Papa Joël, naza na proposition moko ya suka pona. $1000 yango yo na mesa. Na tunyo mutuna moko. Ceux qui ont répondre ma B, na cagnotte, na $1000 et tikali pas na kai. Mais ceux qui ont répondre ma lame, au tiki cagnotte, aux $8000, ok. On dit mi? On a préféré la Kena 300 na kai. Merci. Alors, Papa Joël, tu as dit que tu as boité. Question na biso motuna na biso. Ta mususu ozalaki na liano ya motuna oyo. Tolingaka atotuna yo soki Unikin Université ya Kinshasa ezalaki fondée na date nini? Malheureusement na bipété. Ah, alors Université na biso Unikin Louvanium, la colline inspirée, a été fondée le 15 janvier 1954. Merci. Oza Fumubuku, Oza qui connaît tout, yo peut tenter Mayele au gagner $1000. Mayele et Futaka. Pour l'inscription, benga biso na 082 28 18 399. Tokuta une lobby, na même chaîne, même heure. Bongo play, Mayele et Futaka. Vraiment na sepeli na jeu oyo Bongo Play bana kin bana zabra boya na pesi merci na équipe nyonso ya Bongo Play na ndebo ya mbibiso pe na jeu kitoko ko pesi biso merci.